Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Tumba ya Mimika Bongo na ya Rosny Muchopi ekomi somo bandeko. Bitumba oyo ekomi somo, koswana oyo ekomi somo bandeko. Ekomi vraiment somo makasi, ekomi penza ya kobanga makasi surtout. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino Mimika Bongo na Rosny Muchopi. Bandeko makambo eza ya somo, makambo eza ya koinda. Makambo eza vraiment koinda. Kande bomona photo likolo wana eza de bitumba na bitumba bandeko. Avant tokota na moi analyse na biso, moi information na biso ya lilo, na senga nanu na batu o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota surtout na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne na ba analyse, chaîne moko ya batoli ya makasi. Alors na senga na bino bo s'abonner massivement. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir surtout les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo bandeko, bosala pe partage et kosunga biso mingi makasi. Bandeko makambo eza ya koinda, makambo eza ya koinda, makambo eza ya koinda. Mikolo yo tozaka na ba comédien kili. Makambo ezobimaka chaque jour, chaque seconde et chaque minute. Makambo eza ya koinda entre Mimika Bongo na Rosny Muchopi. Bandeko makambo nini ezoleka entre bango mibale? Depuis longtemps toyebaka ke Rosny Muchopi na Mimika Bongo babando solola te. Donc jusqu'à présent basolola te. Basolola te toyebi te bawelela nini? Eza nini elekaka entre bango mibale toyebi te, mais o toyebaka eza ke basololaka na bango te. Sikoyo eye kosala ke rôle mibale emonanaki epai ya Kevin Sydney. Bino moko boyebi Kevin mwana ya mama de la paix. Ye peza na chaîne na ye ya YouTube. Asala pe ba filme ya kitoko makasi. Sikoto ba rôle emonanaki, ba rôle wana ifale kaka Mimika Bongo na Rosny ba jouer. Abengi bango Rosny andimi, abengi pe Mimika Bongo pe andimaki. Sikoyo ekomi na jour ya tournage kandenge ezalaka. Tango bakie kuna tournage na bango ezalaki ya même jour, bango nyonso mibale ifale bazala sur scène. Bandeko Rosny muto ayaki ya liboso na tournage wana. Après quelque temps Mimika Bongo pe aye akoti. Tango akoti ka nini Rosny wana alobe yo awa lelo nde lelo. Soit yo mtu kokende, soit nga mtu na kokende. Rosny pe vandaka kimia yepe alingite. Yepe alingite faut kaka a répondre. Surtout bino moko boyebi ebela batu azala mo comportement soki bamoni mwa batu wana bavandi soki mwa problème tu nyonso alingaka a se défendre na miso ya batu nyonso pe bamona ke yepe a se défendre kaka. Yepe a répondre. Nana okende te yo mtu kokende. Lelo nde lelo koyindawa. Tango epa eko répondre boye. Mbala moko Mimika Bongo kanda ezuye. O répondre nga boye. Oko sala nini? Babandi ba échange de paroles. Mbala moko Mimika Bongo abeti Rosny Muchopi akwei. Tango akwei wana nde Mimika Bongo amateli ye bandeko bitumba. Siko batu wana bazalaki kuna bakomi kaka ko crier, bakomi ko benga batu bosusu baya ko séparer bango. Déjà wana ezalaki trop tard, donc ezalaki déjà bitumba ya
makasi pas possible. Bande kona biso ba comédien, bande kona biso ba comédien na ba comédienne. Makambo oyo ezoleka, ba mopepe oyo ezoleka kili kili, ezotambola kili kili. Bozo mona ngo te to bo mona. Soki totali bien Mimi Kabongo oyo na Rosny Muchopi, bango nyonso mibale baza mikolo, baza bana mikete. Kobundaka ya banzoto ezala makambo ya bana mike, tomona yango eza ya bana mike na ba 21e siècle oyo. Bakobunda wana bosimbani na banzoto, ekomi makambo ya bana mike. Eza makambo lisusu ya mikolo te bandeko. Ba makambo tolingata toyoka ngo epai peut-être ya ba baby, ba makambo bongo epai ya baluna, ya ba mukanya, bango nde bana mike. Ya basiana wana eza ba biloko tolingaki tomona epai ya bango. Mete komona ngo epai ya Mimi Kabongo na Rosny. Ezo sala soni makasi. Ezo sala soni makasi bandeko na ngai ya ba comédien. Ezo sala soni na pasi. Eza ya soni makasi. Pourquoi kokoma jusque na niveau wana ya osimba na nzoto? Kutu mutu o abengisi bino aza mwana muke. Kevin wana aza mwana muke comparativement ya baage na bino. Suko éducation nini bolakisa na Kevin? Boyebisa biso nani? Éducation nini obo opesa Kevin mwana muke oyo abengisa bino bokende ko jouer? Kutu babitumbo tomona kata epai mibali. Soki ezalaki ata mibali parce que mibali bazala batu o bazala bakanda ya makasi te. Donc soki asiliki aza na temps wana te ya ba échange ya parole mbala moko kolinga kaka babunda. Mais biso basi tozala na mwa réserve ya makasi. Botala pe ba réputation. Botala pe ke no toza basi, toza mikolo, toza ba mama. Siko bana na bino tongo ba omona ba video oyo, bana na bino tongo ba omona ba photo oyo. Ba oloba nini? Mama okendeki musala pona kobunda. To mama yo musala na yo zaka kobunda. To soki omoni mwana na yo na école, ba ye kobenga yo ke mwana na yo abundi. Yo mama conseil nini opesa ye? Parce que yo moko kutu mama ozokendaka na ba tournage, ozokendaka na misala pona kobunda. Conseil nini opesa mwana na yo? Tantine Mimi Kabongo, Tantine Rosny Muchopi, to respectaka bino mingi makasi, epi tolinga bino mingi. Bojwaka kitoko makasi, mais biloko bo sala eza lisusu bien te. Eza lisusu bien te bandeko, to sepela nango te. To sepela ta muke te bandeko. Acte bo sali eza acte ya soni makasi. Na osenga na bino acte yo, s'il vous plaît, ezala acte ya suka ko bunda boye. Soki boza na ba problème kande yi boswana kaswana kawana bosila na kana kuswana. Ezala teke bo simbani lisusu na banzoto, ezala teke bo bundaki lisusu eza bien te. Et osala soni surtout na communauté na biso. Et osala soni ya makasi, soni penzo tolobaka soni ya makasi. Biloko wana eza bien te. Na sengi vraiment na bino na kombo nzambe. Botikango. Botikango ba mama, boza ba mama mibimba. Boza bana mikete, boza penza ba mama mibimba. Ba mama oyo bomi pesa respect. Soki bomi pesi respect, batu mosusu pe bakoya ko respecter bino. Bakoya penza ko respecter bino. Mais biloko bo sala eza ya soni. Bozo yokisa vraiment communauté na bino soni. Depuis to bando tala ba film na bino. Batu neti peut-être otokoki koloba soki faut ba bunda, peut-être ba princesse wana baza bana mike, baladona wana baza bana mike, baluna wana ba baby, basiana. Batu wana peut-être ba yeti ndio to mona ke baza bana mike bakoki kobunda, mais pas bino mikolo. Ba mama mikolo boza ba mama mikolo boza na bana o basi bakoli. Ba biloko a bongo eza bien te. Ezo détruire ba réputation surtout na bino. Yango bokota kaka ke non ba kroni mama, ba kroni frati, baza wana ka pona kolobela makamu na biso. Yango na lobaka chaque jour. Bino moko batu bopesa ka matière. Biso tokenda ko créer ba matière te.
boyaka na ba matière bino moko en tout cas boyaka bino moko na ba matière neti ba makambo ya bongo eza makambo moko ezosala soni makasi eza ba makambo oyo vraiment ebele ya bato bakota basalela bino ba émission eza ba matière moko penza bato balamuka penza basala ba émission ya kilikili eza makambo moko ya soni makasi soni penza sikoyo bobundi boye me baye bapesi biso ba video ne bobanda obunda moye totia yango eza te parce que YouTube alinga biloko wana te bapesi biso ba video nyonso ka bato bazalaki wana na tournage pona ni kana kosambwisa bino boza ba mama mikolo boza pe basi moko boza ba intellectuel botanga boza na ba sagesse ya makasi boza penza na sagesse ya makasi sikoyo boyeba ka ndenge nini na kojiraka ba situation na bino ndenge nini na kojiraka bakanda na bino boswana na monoko me ya nzoto te ya nzoto nde toboya ya nzoto nde toboya bandeko ya nzoto nde toboyi na biso eza na respecte et puis nini oyo esilaka te bandeko kobunda na bino koswana ya bino mibale ebanda lelo te ebanda depuis kala nini oyo esilaka te bozowelela nini bozowelela penza nini bokotika ya kovanda te bosolola boarrange kaka boza mikolo bovandi penza bolobi towelelaka nini bino nyonso mibale bojwaka kitoko d'ailleurs kojue na bino ya muchopi na ya mimi kabongo ezala neti père ya kokokana et pourtant bino mibale fallait bozala ba pire ce que moni kotoyo peut-être Rosny a joué qui soki na groupe nana joué qui kitoko s'incarna qui bien lobi moto façon joué qui en tout cas ngape na ona ozwa mwa ba maîtrise na ye wana sala ki ba stratégie na ye wana esunganga na rôle nanga na zanango ozwi pe osali pe e otambola nango kitoko ke kokota na babiloko oyo ya kobunda moko ezani na mutu te ezani na makolo te boza bana mikolo boza ba mama mikolo bovandaka bobongisaka bino mibali botika ba makambo oyo ya kobunda botika ba makambo oyo ya biswana yango bomona soki comédienne moko akufi peut-être kazaki na mwa problème na comédienne mosusu bakanga mosusu wana otika la ndoki parce que tango boza nanu envie nzambe apesi bino pema nzambe apesi bino chance ya ko se réconcilier bino bozomona ngo te bozela kata mutu akokufa wana yo mutu aliboso kokende matanga na ye pi kolela o wapi okomi kolela nde kolela yango soki bakangi bino bandoki bokomi ke no bakroni fati bakroni mama bino musala na bino ka boyeboye me makambo nyonso tu bino moko bomona ngo te bomona penza yango te tolinga bino mingi surtout nga nazaka fani ya bino pas possible na sepelaka penza na ba façon bojuaka la fille de ouf yo bongo na Rosny Muchopi la fille de ouf biso toyeba yo na babiloko yo te mama Rosny tantine Rosny toyebi yo te na babiloko ya bongo te botika babiloko oyo s'il vous plaît eza ya bino te oyo penza eza ya bino te so bolinga te kobongisa soko bokolinga te ko se réconcilier mais ya niveau ya nzoto botika ngo ya niveau penza ya nzoto eza ya génération na bino lisusu te boza ba star bomi pesa pe kilo wana ya star eza na babiloko mosusu oyo bokoki kosala eza pe na babiloko mosusu na minute oyo bokoki jamais kosala ngo te boboya ngo ezala bongo boza penza ba star bandeko eza ya pasi na minute oyo bino ba comédien boza batu oyo il faut bo travailler ensemble bolakisa vraiment bolingo bo travailler ensemble parce que mu pepe bandeko eza totalement ya mabe bino moko bo mona ba makambo faso ezo tambola ka kili makambo ke kotoyo ezongi eke kotoyo esali boye ekendaki ezongi
mikolo yo makambo ezaka likolo likolo, mitu ya bato ezaka likolo likolo, surtout na minute oyo, chers comédiens et comédiennes. Eza ba moma botelemaka pe na ba prière makasi. Eza ba ta ya ba distraction te. Botika ba distraction moko boye ezanga tina mutu na makolo te. Eza ba moma bo se concentraka. Boye baka minute toko sala nini, toko kote la kote nini, to kendele kote nini na minute oyo. Eza ba minute bitumba te. Eza ba minute bitumba ya nzoto te. Botika makambo oyo. Siko ya boye. Boke ko bunda. Na place o bana baza. Boke ko bunda. Na place o mwana muke abengisi bino bokendo travailler boke kuna bobundi. Siko jour mosusu obenga bino lisusu. Mais botu ko jouer apa epa ya bela. Na film ozo kota ya sika. Botu ko jouer kuna bino nyonso mibale. Kutu bokendaki tournage bino nyonso mibale. Bokendaki penza bo jouer pe kitoko makambo ezalaki te. Siko ekomi ka tour ya okendo jouer pa ya Kevin nde bokendo bunda kuna. Bolingai bo sabote mwana batu to ndenge nini ata bino moko. Bino ba mama mikola benga bino ka baya ya mimi ye ya Rosni ye na respect bele mwana wana Kevin Disney apesa bino. Siko tala makambo boke kolakisa kuna. Makambo moko ya soni makasi. Hein? Eza bien te tantine mimi. Eza bien te tantine Rosni. Botika ba makambo wana to sengi na bino bolingo. Nous voulons la paix. Nous voulons vraiment la paix. Yango to senga na bino. La paix, la paix, la paix. To senga vraiment kimia. Na minute to senga kimia. Bauti kote ya bino. Jour kutu pasteur de la foi abengisaki bino. Bozalaki kuna. Pasteur de la foi atia kimia teka kapona sila bisalo na belvite. Mais pona ba comédien nyonso. To yebike bino ba comédien. Ebele d'entre vous boyoka na raté. Bon misale bino moko ki ennemi et pourtant il fallait beau travailler neti famille. Il fallait beau travailler ensemble. Beau travailler penza ensemble. Mais bino kuna bo mikomisi ba ennemi bino moko kuna. Après kaka passage à pasteur de la foi. Donc ba makambo mosusu o ezaki nango ya kolala. Kande na lubaka. Baba kamozaki ya kolala. Emi finiki na blanketi. Mena minute oyo. Emi sondoli. Makambo nyonso komi polele. Ba vérité komi kobima siko na poasa. Oto lubaka. Eza ya pasi. Eza vraiment ya pasi bandeko. Eza ya kobanga. Tosengi na bino kimia ekota. Kimia penza ekota bolingo entre vous. Ozala na bolingo ya makasi. Soki bozalaki na bolingo, cher comédien, musala na bino yo elingaki ekende penza liboso. Mais comme bolingo eza te, yango eza na ba freinage ebele. Bolingo penza eosalaki musala bosalaka eza musala makasi epi musala kitoko. Musala na bino ekende penza otolobaka penza liboso. Mais soki bolingo eza te, bolekisa bata na bino pamba makasi. Tolo bango. Bolekisa ta na bino pamba. Tomona na ba pays mosusu ba misalo oyo. Bazoliela yango mbongo makasi. Pourquoi? Parce que y a de l'amour. Mais ya bino bolingo eza te. Y a seulement de la haine. Bolingani na bino te. Bolingani penza na bino te. Soki mutu tela za te ezaka kisongi soki bokomi kosalela moninga kisongi. Soki mutu bomoni ye bosali sambla neti bolingaka ye. Ekomi ya pasi makasi. Kutu na ba mosusu bazo manke batu mosusu respect. Bakomi penza ko manke batu mosusu respect. Bozala na bolingo yango to senga na bino chaque jour. Bolingo ezala penza bolingo moko ya makasi. Bola kisaka bolingo. Bolingo penza botika ba makambo akoswana bokendo swana ko bunda tabino moko na tournage. Est-ce que ezalaka ta mukete ezalaka te. En tout cas ba biloko oyo ezala vraiment bala ya suka koyoka ba biloko oyo bande na sengi vraiment na bino mibale ezala vraiment bala suka boza ba star ya minene
boza ba star ya lelo te mais ba star moko ya minene ba star oyo ebele ya batu lelo ba respectaka comme ebele ya batu lelo ba respectaka bino pebo mi respecter osunga ebele ya batu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi vraiment na moi suka ya épisode na biso kandenge boyebi. Donc to sengi na bino bosala ka partage, botia ba j'aime moko ya kitoko makasi, botia pe ba commentaire sur makambo yo bandeko bolobi nini ba o balingaka vraiment Mimi Kabongo na